nga so na ki mutamuti ya malamu te na ko sala bongo pour na ne sala mate asa liboma ta zelo mususu bangwana nde bat balingi te bat bayokana balingi surtout kofi azala bien na mutu mais on fait la carrière na mo ezaka nini juste so zina plene na bato ngai afinga ngai na yoka d'abord te pour na tala ba mission na te bato bayibisa nga ndambu na mona kaki bon ils ont makambo mona on a vraiment bolimbisa ça mes vidéos je tourne la page sincèrement pour nga c'est derrière mais na kamo ka charlement ya bato so zai ba leader entre guillemets musu ba obanga ke bali ya bango pour na Congo je le dis lelo na mibali na basi muta ko na sindi na oyemba azate wa santé eza misuma Mon fils, pour ma santé, misuma ah, kokate linga lingala. Bandeko, misuma ezali kokate la moturingala te. Oh, ezali mito de santé. Oye pesa meli na batu nyonso. Employé, to non employé, mutu nyonso oyo akikaka ko contribuer na mbongo mukie. Na fin du mois, kwete mokolo kobela, misunga ezwa soin ye ya malamu na ba hôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki ko traiter yango na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to kala mingi te na bamboka mosusu. Soki moto oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na basoin, Zambe akamati molimo na ye misunga akosokipe na mabe korbia ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango ya Congo kweti bazwaka soin awa na mbongo bango bazali na misunga ta santé c'est ta vie. Nouvel album auto yambi na ya we restaurant na nga na mona moto boye na mona batindele ngai visuel ko pochette na moi tinanga devant micro moko boye numéro na epena tindenga numéro nga pe na tindra ke pe ba biloko to sola trop te mais moi ba communication ya kana pour toi un problème te mutu bolo ba mutu ba problème aboy problème abongisi na mutu net kari pour ni ke fait comme mabe personne n'a compris na te novembre. Tala cadre kitoko oye sengeli se détendre na ba weekend oyo. Yango yo. Chez Jongade, batieli bino bilubu ya kitoko, c'est-à-dire awa ambiance zali kolala ya malonga na ndenge ya deux fois te. Po bazali kotumba ntaba ya elengi makasi ngulu oyo ko sepela nango pe poulet na ndenge ya deux fois te. Ndenge kaka bozali komona zali kotumbama na kwanga ya banteke pe ne eloko ya malili ekosala likambo na kati ya nzoto. Kasi chez Jongade ezali kofonga makaka chaque week-end, c'est-à-dire vendredi à partir ya 16h-5h, samedi à partir ya 12h-5h, pe dimanche de 12h à 3h du matin. Babosani binote tango oye chez Jongade okosepela parce que oza kolia ntaba, oza kolia ngulu, oza kolia poulet na miziki ya elengi. Lokola mokolo ya vendredi bobarna kozwa artiste lokola Suzuki Luzubu 4x4 ye muto banda kobeta. Pe mokolo ya samedi bokozwa les amis des amis bangonde bakosepelisa bino na barumba ya kitoko. Pe mokolo ya dimanche bokozwa Emile alias de Mingongo yende mutu abanda kobuka bino pandi na ba danse ya elengi. Pona bino bato bozali na posa ya kofete anniversaire, mariage,
to cérémonie moko boye bokoki kobenga na numéro oyo plus 33 63 54 75 181 chez Jongade awa soko ye okozwa service ya kitoko pe ya malonga po ambiance ezali kolala nde awa c'est naturel soin. Koffi Olomide, avant que vous ne quittiez Kinshasa pour l'Europe, où tu as opéré l'un de vos personnels, au Bossala Kinaye, si pas juste 20 ans, près de 20 ans, en la personne du feu coloqué, à Koffi na Kinshasa et puis Koffi Olomide au Kei. Bah, folle rumeur et s'est propagé. Koffi Olomide. Et na ba image et belé tout le monde a famille na yé aussi le absence à Koffi Olomide. Mais parce que les aïki studio Kenda qui au Kenda boulot c'est vrai. Koffi Olomide au Koka était co-reporter studio wana, vous avez production té. Non, ce qui moi zalaki, ce qui makamona zaki na moi permettait na quoi peut ça la bongo mais ba tout faut ba yeba. La to ba lobaka. Sans savoir coloqué na yeba depuis 20 ans. Mais à sali 20 ans t'es pas nanga. Okay. C'est pas la même chose. À Outari Gosala à peu près 3 ou 4 ans ou 5 ans et pas ya ndeko nanga icha chumbala. Kaka voisin nanga longwa musala pa nanga kala wana ezali peut-être la 10e fois ou longwa pa nanga oya yaka 2-3 mois longwa tango akufi autai kokokisa 3e mois depuis azonga ke pa nanga depuis 3 ou 4 ans wakendaka wana ezaka la 1e fois longwa ki mais pour nanga azali famille azali ndeko poto eba na ikala mutalakisa ngai coloqué eza papicho mwana bandala ko websabino awisa bino ba nombre de fois oyo akenda zonga kan ndenge ya na orchestre ni pe ya na journaliste le Lokini 24 lobby antenne A lobby ouais voilà bah RTVS un parcours quoi ko go ça toujours ouais. Donc à sali pa nanga 20 ans mais na yebié depuis peut-être plus de 20 ans donc ba tsoba yebango que tant wa kufi a utaki kozonga et ngesa la 3e mois ndé ayiko kufa et puis eloko iko sala moi mawa pe pasi bato ibayaka pona ko humilier ngai soit disant na combat censure tant bayaki bakutaki azo sala musana azo sukola voiture azala ki bien osamsana ya chauffeur ndenge yalaka soki yaki bango bayate ndeti le loiseau vivre. Ah bon? Oui, parce que et pas toki na lupango nde tozalaka toujours ba Jean-Louis ba Didier banani mutatsala la kufate jour là bon il est vrai que Koloka est un peu malade na dango a été à l'hôpital kala minité a été na ba Congo akena otika mwana na buma akena otika mwana ye kuna tangaye ba c'est hospitalisé et tout et ça a santé à mutu mais azaki mutu moko affaibli de sorte que à soit qui choque et cause la naibité pour tout ngana loba ba sa l'autopsie mais ba famille na ye balingaki kokinaka mbangu mbangu mais censure tant oya qui est menacé qui est azaki agressé alinga se défendre la histoire non parce que lobi que so ba ya kate peut-être qui a kufi pété ba simba qui parce que bakutaki azosala musala na lobi na ote c'est-à-dire article ko choc il faut ozala que ozalaki omona makambo elekana mukolo wana na lupangu nanga c'est-à-dire brutalité violence méchanceté o tokutana na mukolo wana o bato mona na kati ya voiture wana ya téléphone ki logo moke na moment moko tout temps to comme la kitambo ba bina no fona kita na tambo pe na makolo bato ba mona nga tala bato ba bima kaka boy na tambo la kita na makolo so nini banda wana awana vélodrome ti parquet kaka bango na bango moko ga non bien te bazo na voiture bazo na kati voiture ba moi minene ba fininga na kati non ba traitanga bongo te na vie na kena mona ministre de la justice na mona président de la Cour constitutionnelle, la benga ba conseiller sur le président pour président des États-Unis, expliquer bango di Kambouana. Les aga pour na profiter, les aga pour na ba opprimer bato oyo bazal ko ba sans droit na katia moko na biso. Avant président na biso comme na pouvoir, na yoka ki ba nego loba. Yeso ka ya obimisa na kasho ba opprimer bato bazal ko maltraiter bango pour rien. Ti le na yeba comme la salade parce que makambo ya censure et c'est un bongoté. Banda censure banda et c'est un bongoté. Donc, on dirait que moi, il y a l'appui, n'est coloqué à Koufa, Moutou ya tinda qui battu pas nanga. Non, on a yokaye à regretter même pas. Qui a exprimé ta condoléance dans la famille à coloqué. Moutou ya tinda qui battu une trentaine ou quarantaine de battu côté langa, on a kaka brusquement. Na banga na passe nga, mais na banga jouana. Na yo sur la téléphone, tire le téléphone là.
nini na tete likambo nini yo lelo komona juste moto vana kiti ba bendi kiti dans le pango nanga mo ngina baninga nanga to beta scrabble bakanga même bango le roi criminel voilà bakanga batu muso ba kongo esengo pour passer à Kofi à esengo batu mais un jour peut-être ba yo comprendre et ba yo yeba que vous allez kaka lokola de na imba esclave ya passer à Kofi ça sert à rien magamo ilikana wana ngai naza kosenga lelo à travers l'émission na autorité ya mboka atika ngwe lekaka boité c'est-à-dire il faut vraiment que tout le cateau comprendre au moins na auto ka histoire mo ya ndeko na biso dodo doli makambo ouais ndenge suki na moni justice sali c'est-à-dire batu wana bayaka on a d'abord mutu yana est-ce que na droit à filmer mutu contre sa volonté na ba condition mo ya mabe et puis à publier yango c'est-à-dire à humilier mutu à porter atteinte à la personnalité na porter plainte mutu ba mona a sauté soi disant mais mutu atindaki justice pénale na ndenge banquette mona yo tout na ba film et quoi au Kiniba mutu atindaki a retrouver les biso mutu wana parce que tout le monde est d'accord que Bakoko humilier mutu ne ngate j'ai eu des appels il y a battu mboka news surtout Afrique Ahmed Bakayoga passant à président de Côte d'Ivoire abidanga Kofi sur le bana longwa na mboka na balinga côté soza besoin passer pour on a besoin d'aku to pesa na Côte d'Ivoire président à Côte d'Ivoire aloba na ndenge wana mais na zala komona na ko yo mona usenga na autorité mboka na biso ba makamba boy elikaka ndenge wana te moni na mona valeur ba madilu bazwa ba kester ba papa wemba batabule tango bakufa na mona ba vie lutumba sikoyo Kofi Olomide apparemment batota Togo ya Angola ya Kenya ya Côte d'Ivoire ya Maroc ya Afrique du Sud ya partout apparemment mona nga mutu mo valeur makasi so na kitina ba aéroport ba directeur ya ba aéroport ne ba ya oyamba na salon d'honneur qui n'aura jamais na mulongo ke batianga tampon via ya immigration izalaka que mutu mo ya azu ya ke nango ba escorter na côté na ki mais apparemment na mboka na biso awa na saka mo eloko mo ndenge wana il y a des Congolais ba yibsanga vraiment belle mais likambo oyo nazo betela mo tolo lelo nazo betela mo c'était lelo nazo senga pena autorité ya mboka na biso atika moté les kaka boye c'est-à-dire commanditaire ya likambo wana donc ya liwa ya coloquer akoko zalaka tazo tambola ne kaka bozo seka voilà coloquer za yo samusana ye mutule msu na choc azo crise cardiaque azo alem sou ba choc ko commencer la ba AVC donc et vous avez bien quand même mystère ya liwa na izala élucidé que c'était trop facile hein un jour là Kofi donc aller mutu boy na boy mais na yo ka pena bongo na noté mais ngala na mawape na pasi on a l'honneur ya Congo qui makamba boye et les kapeka bon via mutu et qui n'a pas gratuitement et à peu près mutu yo ka ya pas exemple na pesa ya hôpital là ils ont pu na Gombe papa Kofi wana on va tirer donc ça dit il faut pas qu'il n'amboka na biso ba makambu et bandaka oleka na ka ningi wana voilà et alors famille na ye na ndenge oye bon au type osonga bientôt beaucoup de temps quand même na famille amoé basi bakomela ngai basi nga merci na message na bango et tout mais bon on a le banon clairement parce que je vois où tu veux en venir moi il y a Kofi ya muke ezalaka te nazalaki te tant que le fait kufaki na regretaka liwana ye ona ngai za nzambe mais ndenge lekela nazoloba ngwa ikoki kozala pe moi bien bameka ko élucider on a ndenge ya justice ngai Kofi na suggéraki que basa la autopsie ya corps ya coloqué bandeko na inde baboyaki basenganga mbongo na pesenga mbongo mais bandeko ni baboyaki eli koloba tango yozo zonga ya likambo yo na moi boule na yo na sima mutu yeba que Kofi Olomide ni pour ya Kofi Olomide za affecté tina niveau ya suka na liwa ya chauffeur na ye ou ya koma le kolande affecté sincèrement na tindaki merveille na TV alobela ba famille naie heureusement ba famille naie ya ngala bango échange ali très bien ba remercier nga na onyo sur la sala na za te pona lo ba ke na funda ki bo na sala ki boye mais je suis devant ta caméra maman la tête haute par rapport à liwawana mais encore une fois na za la na pasi surtout né na zo mona ke tamo izo ki na ko epola kaka boye alors que il y a vraiment des coupables na liwa ya coloqué
au bazar livre. Et alors j'espère que tout le monde a compris que bah imagine tout le monde qui a maquillé le wana bazar vraiment ba membre ya famille ya moué ya colokete que faut me dire ça en bon temps mais c'est Dieu qui donne et c'est lui qui reprend. Nous avons pas décidé qu'il ndenge wana et le col na famille qui n'est zanango donc tous eu éclaircissement là-dessus. Et que je me dis de Robert Masolo ya légende parce que au combien cheval entre Kinshasa, Kutozo vanda kutu mingi te, ezo la mingi ka poto. Donc studio à Kinshasa, studio à Kitoko à Montfleury. Ozo continuer pe misala nango, to misala légende nyonso et comme il y a un studio à poto. Album Légende de Cécilia, notre ça là featuring Asukana Nino. Peut-être le plus grand rappeur français, rappeur. Na moi on a Nino, moi on a Serge Kiambukuta. Na salipe featuring enfin congolais moko pona bana lo ba congolais nini quand même on a aussi featuring après avoir fait avec batona tout bato ba yebi nzamba sali ki na kuto na mwana moko talent mwana moko ya bogar mwana moko bina mwana moko yemba kana li solo ya 1 minute courir l'équipe bon to kutala déjà avant mais tout solo ma travailler tout seconde tout kutani tout solo li et l'équipe balabutala dans le pays Nino mona Serge Kiambukuta Serge Kiambukuta bengi ouais voilà va ndego donc Nino moi la sonne était ça d'émission voilà donc moi na ngoko mona gaz ma wete na sagi vidéo moko na beke ngai na sentir que lelo na na devoir ya beau papa ya beau yaya ya beau patron ya beau boss ezaka rateke boss ba yela kendunda ngombe nuna lete boss ezape moto ya sala ki batu pembe na bazaka na sourire bazaka na sengo asa vidéo wana mwana wana Inos asenga ngana sala vidéo nga beta pour la première fois na showbiz concert monné la vie so selinga vraiment yo sala nga bina avec plaisir na salela qui na profiter na ngona sala na lo make ngai en tant que papa aîné yaya boss na devoir wana ba jeune o bazotalanga ba yebaka kala pona Kofi Central te kala pona quartier latin te so vous en avez besoin ya conseil nanga ya suggestion nanga ya participation nanga naza vraiment ouvert nazolo bango lelo na télévision c'est-à-dire tant na sala vidéo pona Inos autayu pe osala dernièrement pona Yegas Mawete abimisi nzemona mo wa kitoko comme nango game over donc vraiment nazana pona ba jeune et naza content ane single maman que à travers ba gazwana ba Inos ba msuba na ba comme suna na mona bonga na tv comme suna kangate naza pena na silence pour nazo mona pena que avenir relève ya musique à Congo en tout cas c'est très bien de retourna non pas 5e non pas 6e mais 7e génération 7e déjà pour Inos wana so totali bien à cause à Koko ya Kofi na ajwazana la Koko ya Kofi naza vraiment fier et content na ba jeune de baza ko évoluer au baza au défendre de couleur il y a musique ya content on a tali ki nzembo ya mwana wana nzembo partout pas au week-end nazo tambola le but to loba donc partout aux agoleka yo pe ba pesa yo c'est-à-dire en tant que congolais il faut qu'à cause la fier il faut qu'à cause la fier et on a félicité moi la pesa qui toli na ba gina mwana ba bloka ba polémique ya ko swana ya ko tanga na ndenga mbe comme ba tout ça berero biso to salaki biso ba yaya ba papa na bino bo sala ya moté yo ko sala ya moté makamone bande okenda bien ndenge osali nzembo na oyo en tout cas zalaka na respect na bato zalaka na boboto na bato donc nzamba ofungola nzamba osungolo nzamba kopambola na tolero kende kitoko le so makasi parce que so ba yo ki que eza papa eza légende eza non mon frère yo kanga na muté oh mais pourquoi yo lingi kaka yo loba na yebi bien ken na zana retard ce n'est pas moi eza mutu kande e boy ko démarrer c'est bon yo mwana longona mutu kabali non papa eza mwana te mais eza boss o mutu kande yango nde e boy ko boss solution ici ezwama na kati ya RDC compagnie Dieu existe compagnie Dieu existe token Dieu existe compagnie vente et location de voitures de luxe pour vos mariages
collation, anniversaire, même bino ba vacancier. Nos adresses, avenue de l'Équateur, numéro 10, 13. Référence, immeuble Cavali Center, Kinshasa, Gombe. Contact, plus 243 99 99 95 131 09 97 622 045 081 33 34 662 089 63 42 807. Na compagnie qui existe, Boss Azui Camion de Lix. Accueilli. Dieu existe. C'est très amusant. Kon asala nyonso biso to luka to sala lelo ya salango so razo pekisa biso c'est qu'il y a de quoi vraiment boyoka. Donc na gazma wete boyebi et to lo ba ke studio Cécile to zo c'est la sortie. Kofiro mide ba to koyoko ba koloba kofiro mide motema na ye comme monene fungwa mi avec amour avec franchise. Et ça âge comme nango lelo poids de l'âge. Non ils ont raté que motema nanga lelo et fungwa mi no motema nanga banda kala. Soki tene mutuka babia na kina matanga dete. Tout ça là telo to bossa na. Motema munene maka mobiri na quartier la tina ba mission nanga ona sala pe na sala la bango. Naza ote pona ko ya otanga moko me bat bayibi. Motema nanga bandi munene lelo te mama. Place on la CP pena ne sema ngo mingiti na motema pena munene nga bato bayibi nga bien bayibi que na kati na place ya rancune ezalati. Talaka neto vaninga na. Tu as un problème? Non, mais tu as Laisse que quand on a mis nos chemises, on a pantalon, on a fait un problème. On a mis ça là, vous toi, c'est ça. Donc, comme tu as belle et homme, il dit, vas-y, attention, on est tranquille. Même si on a bêté cara, mais on a bêté cara pour la nuit. Petit dans un mois, problème exact. Donc, exact que les lots. On a besoin de soit disant les gens, on a rendu bon et depuis Kala. Par exemple, les alliés ébélés. Ça c'est bien. Confirme l'idée, les gens disent que tu as soit pour yo kango mais d'autres qu'on soit fait nzembuya version ya Cindy to bande mwana wa ute koimba nzembo tikel biso mais confirme l'idée ça les gens en promotion makasi parce que c'est une très belle chanson et la meilleure voix de Moro Baka mutabo ya ngwazate muta contredisa zate Cindy azo continuer koimba kitoko. Parce que nous qui est trop, ça peut promotion là. Nous répéter, pas maman, c'est-à-dire, au moins promotion c'est quoi? Les promotions ça, ceux qui ont pas noté, pour ceux qui ont mis en mabé, à tout de 200 panneaux, ils ont mabé. Mais quoi il y a bien peu de promotions sur les autres. Mais c'est-à-dire, c'est-à-dire, nous avons curé, à yoki api, à Koundia on balamogo. Mais il faut au moins l'élo, n'engue bateau parce amoureux, il y a nzembo Cindy yimbi comme nango et gérer. Nga so na ki mutamuté malamu te na ko sala bongo pour na ne sala maté. Tant nzembo ta na yimba élégance. Même pas un mois après, na ko Cindy faut yimba nzembo. Tu appelles sur un projet mususu ya nzembo soupe na yimba. So c'est ba leader entre guillemets musu ba banga ke ba lia bango. Pour na Congo, je le dis lelo na mibali na basi mutakore na Cindy na yimba azate. On a zolo bano ezate po tozarananga. Aleki batunyo, aleki na mibali wana basi. Ngai mundalobina, dai ba voter gate. Tant que c'est 32 ans quartier latin. Tant que c'est 32 ans quartier latin, ba sala concours, meilleure danseuse, meilleure voix, meilleure boy. Asa parmi ba meilleur mais bato ki aleki. Aleki na yo moko. Ngai ko. Ngai. Et lui le bato so za boss ya mboka, so za leader ki yo mabutu yo. Non. Bato ba lega na mabele bali. Mais siko yo loko mo eloko a plaisir na biso Tshisekedi. Na nenga respect na ye na ndibite atanga koleka Congolais tout batanga pele msuko koleka bali mais ye mokonzi ezalaka bongo ya lokola yo oza leader ya animatrice ya chaîne Kin 24 pour nga pour la biso betebele mais le musu pa asala ka pe mais yo ne étoile na yo pesi bongo ya ka bongo na vie on a ba Angelo musu ba yebana koleka ba Angelo musu so loka ba Ange Gabriel. Je suis Gabriel, mais Gabriel a eu un apport de la COP et pas Maman Maria. Anthony, oui. Donc, Cindy, Congolais face à la fière, puis si vous avez un comportement, il y a moi,
ya bon mwasi non bakongole faut bazala fier na ye faut bazala penza fier na ye tovandeka boto toti kolia tomelima tokomisi kodigere osindia longwe oke patati patata kipioko tokibiuku esengelaka ke Kofi azala bien te na bato Kofi azalaka na pasi ayokanaka te lelo yo naloba nini chanteuse oyo avandi le plus epai ya leader moko na Congo Cindy Lecoeur 13e année maman Mbili belle avec respect asala je crois 4 ans yoyebi na vie na biso tabulay ba DS ba 2 ans 3 ans akena lelo comme aux États-Unis exemple nous longtemps mutu avandi na penza même ba jeune chanteuse dans un moment mais fidélité na 13 ans au garantissait une en fait et on est à Maram et tu n'as pas la zone pour la tigre la mutaka comme une émission là yo vinangi osukate donc ba contrat moro on est talioté na cadre au sala biso tout na wana ba mususu ezaka te ba signer papier ba na mutema malamu ba honnête omoni fali ipupa DiCaprio comme on a dit mingi El Mago El Rey Mago voilà comme soit hier papa nanga kufaki abinanga preso mingi na yebo na utukus presque ko bunda na bandal na bato kuswana abidi kamoni balingi tena ya matanga ya papa Charles nabi c'est vrai itangisa na maya miso qu'il y a des gens moi nanga petit nanga star mboga na biso papa nanga kufi papa za otinda ifali kina somba boy ifali boy ba conseil banini papa kufi ka pona ma musique ayate mais ya je te dis j'étais au bord de la siko ezanini ezate que contrat eza conscience eza la fali motema eza kana yango eza plus important que nous autres tikali on a ebsaka yo ebsaka bino toujours omoni na ba o akozo akora boy akozo award boy it parade mo ya canal kin bona boy bato so baza d'accord so ba d'accord te mais it parade eza na motema ya moto o changer monter eza kwa ba Algérie wana eza na ngaso na 1,400,000 bato lelo après un mois onini po batata mususu ba PDG mususu balingango mais bango mona a cliquer te la moi na l'accent to na TV kaka mais a cliquer te bete ngabo et puis on a sina cliquer clip pa moto na ndenga ba bete mais na nzembe bele neti toko bi na miso ya lelo bi na miso na nzema ndengwala ya mundibu maintenant on a cliquer te mais na ningango yo pe ba pes da ningango maintenant on a cliquer te donc et géri moto akolobaki nzema ya mabe azali boma tazelo mususu géri oyembeleli wana clip wana salami wana pena siko ngamo na simba kamera bakawa ngamoko na petila nga HB deux fois te donc ba congolais to la filme bato bayaka na vitesse ka non batka fo ba bebana makabwani ka longwe bazala na madozuma azanano te eza kututa azanano ça dit ezanini tout tikana avec facilité ko pesa kaka avantage na lokuta na motema mabe tu ba peke lo moko monango vérité ezalaka eza mawa eza pas mais premier ya nini premier ka ko fifa mona ka pasi na Congo c'est ça le vrai problème moi les bato mona sala 10 ans ki na kotote baza ozela ba mona na banda na TV na re na ozela ba karo ya vola droite na ya miki ya jaune moi les bato ba yaka ba seli tuka tezala ki na kota ketcha ta jour moko ba kota na kati na simba téléphone te mais na kindaka na koma ka ba chef na bango ba lobi talele quitter là-bas vie zonga na zonga pale Rene moya mwana ke Kofi fala zaka koti bis akele la le te bana nga le non seulement ça l'a jamais bongo mais Kofi a songi na voyage et makamnezo kende père vous le premier congolais na U Arena quand nenga zaka na ba Bercy na ba Olympia ba bloko na donc passe bango yango wana et puis akena fa na mo potango ba mona ya koti boutique abimi sikoyo la spéculation. Ok, pio côté pia. Et pia côté pio. Ça dit, il y en a qui vont mourir dans la rue quand on a aussi la passe à Kofi. Mais moi, maman, mi, ezara neni yo mo lo ba rozora. Non, va ça je me suis maman mi, te maman mi, yeb sa no ton bota kanga maman mi. Na yimba on a banzembo combien papa la tuna question wana na bata papa maman, na tuna ngo combien de fois ezala nini? Ka Kofi famona kaka pasi kaka obi kala tona ina bandal na somaka Porsche première Porsche
ya misi ya Congo série ba ben ya mabo ba choc quand ebimi kala kana bandana biribika non Porsche ngo moteur nango ya bis mutacheka ngwazala te sikoyo yo za na mutuka ndeno ko tia moteur ya bis na Porsche moi je vois quand la moi bima déjà à l'époque là na bandalungwa na ba 87 86 na soma Porsche et na soma V12 V12 ka bon il faut que moi rubrique bima faut que ba créer les gars que c'est ninga la salle jamais dit comme normal c'est dit magasin sur la côte il faut zaka fona côté so na côté donc à côté kuna pona boy na côté pona ni te au côté pour sombola ta kana ba magasin ko Koffi Olomide na ebi biko msupe to reconnaître que Koffi Olomide o créer pe ba bilo msuna ndenga buzz a te ata mkolo moko te mama nga na banda musique stratégie msupoza na te na la stratégie te ngai yo kanga bien mama nga na banda ozala star avant makamba ba beze banda tant plutôt banda ba princesse Asenza ba Nibo ba ngobila ba faire ba beze zalati ba diva internet zalati lero ba benga l'étudiant le plus célèbre d'Isaïe ngai na besoin bezite au moins bato mususu abotama diamant on a ima diamant to tient on a poto et ozo nga diamant na obeta yo arena mama o mono na miso en fin date olanda na yo bato oyo ezala depuis kala to lingi ndena ko lobate na 2024 dans lobby na yo que date ezala déjà okozana patience ya congolais tout na 2020 na zobeta na bombité ba mindelo ba obetsana il faut yeba iloko moko mama expliquer merci de cette occasion musicien moko ta oui ça OK akende na salle moko mné na Paris à 8 salles à fixer date non on peut ça dossier na yo ba copé ça dossier na yo na ba tourneur ba promoteur ba producteur ndenga na za bo ça dit auto le nini il faut ba producteur ba tona ba ndima yo ke oza capable ya kobeta et ça te yo mo ke na ba ndima non yo arena ya videli 800 000 euros. Je dis bien 800 000 euros. Caché dans la lobby, bah au moins on descend. Donc on peut se nazu caché là, na vaille na ngane yo yawa na vandi. Vous comprenez? Ah, donc vous appelez la vente, ça dit bah tu faut bailler bayango. Oh atie libaya, ok te. Musicien bon rotia libaya na poto. Gim Seigneur beti na mettre dans salle de France. Ce n'est pas lui. Ça dit équipe moko, bah bien équipe de société na ko play tout. Bah on monte parti, bah ok na négocier na stade de France, bah pesi dossier. Bah étudier dossier, bah looki date. Parce que mon you arrête c'est l'une de 4 jours. C'est l'une de Talagaï. 4 jours, na juillet, puis c'est ça déjà. Bandakala. Donc ça dit ils arrêtent au Kika comme personne de yo mo le dossier à production ils sont en étude. Ils ont en étude. Et ça dit déjà comme depuis Kala affiche pe Kala au monde madame. Bien sûr, faut pas que ça soit date avant pour d'abord nga no beta musique pour na ba congolais té. No beta pour na monde. Comme ton monde on a faut pas fixer bien avant. C'est quoi t'es pour ni ah ouais comme là on dirait ça pour na mboko na Congo non ndamba ba congolais ba goya parce que on est encore 42 000 places. Na mboka ba mboka yali soki combien de mboka dans le monde combien de pays monde des amours bon si ko so ba lobika mboka mboka 1000 billets kaka pa 1000 kaka 1000 et puis ba billets arrêté il faut qu'il na la chance de pour somba na internet donc en Australie rakata au sombia na va annoncer que billetterie est ouverte bato balinganga o ba boy ke Koffi Olomide si la ga boy na rina mona bolingo na bino bo somba ba billet bo sale lokwa. Moi, nous, on a des dadjou. Attendez ça, c'est dit un jour, moi, voilà. Nous avons la conférence de presse et puis nous avons sa date et nous avons la pour l'année. Pour moi, nous avons sur la course. Nous n'avons rien à prouver, rien à démontrer. Nous avons un loco, il y a prouver, il y a démontrer. Nous avons boy, so les sous pour boy, people, vous avez koyeba. Nous avons besoin de bizarre, et ouais, andam. Les sous avez monté, les sous pour yebino carapété. Mais bateau babinga ba majoritaire. Donc je n'ai rien à prouver. Et le long na binayo que nazana rôle ya papa, ya yaya, ya boss, ya moka, ya kulutu, ya balek. C'est-à-dire nazana tout soutenir la course moki na wela nazana numéro sur comité. Bato ba na besoin de numéro bazoa, du numéro 1 au numéro sur combien. Ngana liga légende, naga Koffi. Nazana course té. Moi je c'est-à-dire nazana hors série. Il faut battre comprendre bien. Bon, Congolais a raté. Tu as mon gars. Mais j'espère que battu ba ebi Koffi. On monte battu ba vanda kana. Ma terrasse na ba yolo ba banda bango ba ndé ba tout.
on est baillé baga tout ça des moutons nous coutu à comment les sous brazate parce que betero ma solo ils ont un arc de triomphe à Paris anenga mabeti ça dit par bangonde mokina ça dit bango kaka avant naka buka boyono oh ba pc 12 ans oh alongo sindia longo a pc explication pas cohérente kaka boye bango na nde balingi batu bayokana balingi surtout confiance à la bien na mutu il faut zaka mabilité korino mais on fait la carrière na moza nini juste so zina prendre na bato ngai afinga ngai na yoka d'abord te pour na tala ba mission na te bato bayibisa nga ndambu na mona kaki bon ils ont makambo mona on a vraiment bolimbi ça mes vidéos je tourne la page sincèrement pour nga c'est derrière mais na kamo ka charlement ya bato ka pour na fiwana siko na mitu na bon net mutu par exemple net grand prêtre Zakari mais mission ni te Zakari ça la pour la confie tant on est au talent à l'hôpital de Yamani et c'est dit premier signe pour le niba loba te que Zakari bato ni on a basa et belé oyo ngana mutema ngana mona tina osana ba on a rempli qui ennemi exact ma beza muto bolo ba muto ba problème a boy problème a bongi c'est na mutu net carré pour le ni qui fait comme mabe place on a compris pour na nini voilà les loyo dans tout le bano maman moi na ngopi moi na mon ba boule maman na yo abotaye a yebisi la même chose en tout cas moi on a sala biso promesse na maman na yenanga que makambo na tika osamusa na yebo a jeune a otia mama kelele na yeke ngai mais ko finga mutu ala ndela mutu te en tout cas na conseillé et on peut nous senga bateau ba na problème na yi ba luka moyen musu ba régler ke makambo finga quelque part paye oh bon le bateau qui est sensible est-ce que makambo ni comment on les gana ba internet sensible peut côté na paye ngoti bateau ba cause la liberté bo ya ko finga ka bateau nde balingi bateau ba comment bimo porte-parole la mission de service ya raté parce que noma bango toye ba raté ngana tinga bo ngana moko tengai même petit ngana linga to merveilleuse en suspension pourquoi parce que na bisa que ko répondre à raté tika ba finga confirmer ko ya répondre à la suspendre pourquoi je ne veux pas de problème ngana ningina kongona na problème ngaso na kina mboka mobo na kutimisa mboka nanga na pesa ba pesa paye mbote loba ya boya ngana o pesa mbote na problème na mon côté na lingi pe ko za na ngote na yebi déjà que na parfaite bango pe ba parfaite il y a moyen de faire ce que mbote bitu to va pire mais to solo la bien kala yo obika ni yala to tala benga simple nana boduga to solo na biso premier de merli voilà ça c'est bien qu'on fait nos idées toujours kokene na émission qui tourne ma case toujours la bien dans le lobby soy na côté na boutique na sombi makelele kofi actualité cause on a poto actualité ma case kofi na na Vuitton déjà la tikitoko très belle chemise Vuitton hein ah oliga on mikolo Vuitton mais elle est très belle hein la chemise ça dit le moni mutu amutema be pili ya tia pour la chemise ako po tia on peut pour la blouse donc même prix quoi ndela ba dossier bien expliqué Mwenga makambo teme c'est-à-dire moni siko so côté magasin ou banolula kaka et puis siko ça dépend à force ya carte de crédit na c'est ça Vuitton oyo siko moni na poto bazwaka lisusu plus de 1000 € en espèces n'importe so iba ah oui ba na wana te na kenda te na ibite bon ça bref expliquez plus de la télé non solo na batu ba kenda maintenant solo na yo kenda kokota plus de 1000 € en espèces bazwaka te voilà donc le bal là-bas tu peux au Australie ba paya mais so za résident ko bazwaka te so muto good magasin olula c'est comme force ya ka de crédit na Vuitton o la tiro lobisa te Vuitton o yoyo moi non fallait à l'attaquer yé ba salaire qui on a été ils appellent belé na maison tali boso pe Vuitton ouais pele ozolo ouais qui n'est reçoit ça va foutre belé oui Vuitton o yo pour il y a net ya sakiko Vuitton ça ma kelele yo qui monté te na misala mo papa osali makamso oye ba teke na yo kité na ibisa ka na lobi na yo ke nombre misala na ngo ko ndima te Vuitton non expliquer on tala ka ki na sali nzembo na gaz mawete mbala mo clip trophée mon auteur de Afrique on a été sur la date image en yo moi non et salini à l'attaque Vuitton à l'attaquer tant yo côté après hier là tango sombi au latango et ça la maquille c'est qu'on est date oyo mutu za somba ya date yebi tant yo côté na maison s'il vous plaît non s'il vous plaît parce que yebi date peut-être yo mto somba no avant hein na yebi te na za tina oyeba te et puis yo za tina pe ya oyeba te
quelque part. Bato walande batika koloba n'importe quoi, c'est ça. Merci beaucoup maman. Bato baloba bango nde bakangana minoko batika biso peto pema. Batika biso to pema. C'est-à-dire témoin azalaki te bagana preuve te kaka koloba. Na loba na nzembo yana na lobi na nzembo za la légende. Toloba déjà trop mais toloba kaka. Nini o nanu toloba te. Merci vraiment à Kambo Yolo. Si on a continué à l'idée phrase na yo, j'ai bien piano loba. Congola lobara trop mal lobara bien té. À l'obi juste. À l'obi juste. À l'obi et puis à lobara ma bé à mutu. C'est-à-dire le intéressé autant na mi ya lobezo kaka ma bé à mutu. Jamais mal. Na ba cheli baya. Mais kofi na mbonga ko somba ta divito ndenga lingi. Maman to banolo mama kama vito vraiment na miso pipi juste fait ngai vraiment na éviter. Kapo mwana la teke on de boté makambo. Non te ndi kambu moko ezate. Ndi comme ça li mutu na mutu. So ça nga so na 2000 francs na moni chemise oyo ya noir oyo na la tete chemise on a lulia. Mais si on a na lobby bo ça dit ngai na ko ya na émission te pour na loba makamba bo ya niveau oyo. Voilà na ko ya na ba makamba bo ite. Je na yibité ko na ko expliquer. Na yibité na ko expliquer quoi donc tout peut sa valeur on est place né na musala. Ça c'est bien. La futilité to tikango. Mon ba makamba bo on a péné ça là péné oui nazoyi péné Congo là c'est qu'on a Kisasa mais et là ça peut que nazo na Kisasa c'est péné comme na Kisasa quoi au tisco Genève OK non va plus prostate eza maladie eza na makambo ebele mais na 2 minutes na kolobaka ba point essentiel tolobi prostate ezali maladie oyo ezwaka ba papa balobaka ete prostate utaka beaucoup plus pona ba papa oyo basalaka rapport sexuel mingi mais eza bongo te prostate eza maladie oyo eza kozwa bato de 40 na komata oyo bakoma na difficulté ya kosuba, c'est-à-dire papa soki amoni déjà oza kosuba masuba eza kobima na vitesse te, oza kosuba masuba eza kobima na denzela, oza kosuba posa ya kosuba eza lisusu te, eza osila te mais masuba pe ezo bima te, yeba ke no papa ozo développer déjà prostate wana ememaka pe faiblesse sexuelle. Donc pona nini ekomi na inflammation na niveau ya prostatite, donc ekomi na maladie prostatite na niveau ya prostate wana oyeba ke no oza déjà na kati ya prostate wana traitement nango ezalaka ka opération mais na cabinet docteur Hakim tozana traitement sans opération ya prostate quel que soit ozako suba masuba ezako kende su na vitesse te ata 1 mètre koma kalisusu te ozako suba posa ko suba ezosila te yeba yaka na lombango na cabinet docteur Hakim Jebi José ou bien obengi biso na plus 243 84 06 55 760 ou bien au s'abonner directement na YouTube ya docteur Hakim officiel wana okozwa traitement ya prostate donc lobi prostate wana ememaka faiblesse sexuelle prostate wana ebomaka prostate wana ezali maladie moko mabe oyo Jean na kema Ghana sur ba bloga boye ça dit ah oui c'est vrai et ça ce n'est pas possible vraiment ça dit au moins il faut pas que tout ça là quand parce que vous n'absolu tout on a off il faut tout ça là maïla na biso bwana na biso monter ma BP no ata ile kaka ermo pour ma dosement normalement ermo pour ma dosement ce n'est pas possible tout qu'on soit tentenga na ba quartier là tout fêté 33 ans pas coup cadeau vraiment là tout moyen ba cadeau lobi cadeau kaka na biso yé mo belé comme gambo ya suka ne yango yaki na le continent ndako te do bande quoi vous monite on attaque cadeau te attaque gâteau attaque gâteau attaque cadeau on a besoin de conserver les pays bien sûr yo le pour mon yebso mo libongo ya botumbo ya supu yo mto supu na ya supu cadeau nanga voilà confirme on peut se promesse la TV si oh si et puis ebite na ya nanga malgré que ça yo posa na baboni no ebele ba benga ba followers no ebele no donc bayoki yo bayoki nga voilà mais puis ni soka bayoki nga nga linga bino mingi bayoki nga alors confirme ide be mission nyonso tu oyo to salaka na yo na ba artiste un peu c'est vrai tondimi ke ba kondi batala rabiso batala catalogue et puis balandaka yo kofelo mide parce que naloba que au salaire démarche mingi pour na autorisation des sorties et lelo ba kondi ba yoka yo balongoli yango officiellement oloba ki on déjà que mo konza pesa ki promesse et rosalate et officiellement
bakonzi balongoli yango félicitations Koffi Olomide. Merci beaucoup. Mais la nouvelle wana est-ce que je dois t'appeler la collègue Moro ke bolo bela sujet ngo to remerciement na démarche au sali. Les ali le tomo nzambe asala ke Koffi Olomide zalaka boy. Effectivement na yeke na kindaki na moni Kachantoile DG que je salue. Il y a immigration. À l'accent peut dire que ça mutu intelligent mutu bateau. Na so na ye séance tenante à bengi ba directeur de cabinet ba tunai ba collaborateur ba sali réunion ka wana abi Koffi tu peux dire que ma mona autorisation de sortir za sous-souté. Na ya ki pe pa na yo pa bande obele na annonce ki yango. Na zota suite mon côté taro moi ta merci bravo rien. Tout comme na kina za risque ya ba combattant à Paris, pe ba mo better ba toi. Na luka ba mo na tout na salon na sala. Appel TR et merci. Et le côté na côté na quête pour la première fois de la vie pour na censurer le parce que biso tant que na kinga kati. Ex-président na biso Kabila ayama ba mise nyonso le wana papa bazo vivre donc ba mama Tchala donc ba mise tout ba taba wenge tout le monde bazalaka wana. Ba Blaise Boula tout le monde azalaka wana je dis bien mise tout alaka wana ba Bill ba Redi tout le monde alaka wana président tuni biso qu'est-ce que je peux faire pour vous ba musicien nyo surtout toi na loba moko président longola biso lo wana comme on a censure tout ça la musala biso librement c'est-à-dire avec la liberté d'expression la liberté de penser et d'agir ba vejo sara bazwa parole baloba papa imbaloba mama Tchala loba bana balo mutaloba tekanga atoloba tekanga eka ni sengo lelo na osala na zo na pe beko qui ont évolué que ba mikonza mboka ba otala likama parce que moni mboka nazo na république démocratique du Congo. La démocratie censure les gros arrêtés. Loi il faut les ala makasi et bien réglée. C'est-à-dire chauffeur, médecin, caméraman, journaliste, professeur, professeur nous autour ceux qui sali mabe loi ils allaient wana ba se référer la loi va sanctionner. Mais c'est que balo bana mtuko sala boité, oko sala boité po boboté. Mais peut-être vous comprenez là. Problème y a moi. C'est-à-dire l'ingolo banini, il faut que musiciens comme tous les autres corps de métier pas à la responsable et responsabiliser. Il faut musicien il m'a que tant que nous sommes un musicien, ceux qui na lobby boy, ceux qui na bini boy, ceux qui na lati boy, ceux qui na sali boy, va sanctionner par la loi. Mais il y a golobana mutuke avant agir que ça la beauté que l'on peut voir dans les yamala muté na mboka il y a démocratie. Et ça tout maman ko on a la zone ils en a sens. Ils en a sens. Donc tout à la grande nengi goya osukela, je vous ai dit na mona ba président du conseil constitutionnel, na mona ministre de la justice, na expliquer ba on dit comme et ça pour l'intérêt profiter. Et ça na yoka yango même papa Luambo bakenda bazao lo bakali comme ya censure papa Mobutu atikela biso. Yi mutatsala makambo na pour ça za olinga te ba contredire na ba opposant na ye na ba biso ba soutenir bango. Donc les gens soit sika ayi na mpe pas sika. Talaka na mboka lokola Congo lelo bana tina deuxième CO classe ofele. So ils été tomato zongo wapi. A continue et là, le roi censure wana. A côté on a forme moko boye office de mœurs. Alors on dit combat censure office de mœurs boyo ba réguler yango pe ba ba ici on ninga quoi. J'ai problème ezaka que okoyi ko pekisa mututé autorisation de sortie. Non. C'est déjà démocratie. Nous faut libre de circuler, de penser, d'agir. Oh déjà c'est un premier pas. Papa Kachantoile le deuxième, aïe ça peut me continuer qui a longola yango. Bravo naïe. Vraiment. Siko etikali, liberté siko ya biso oui mais pour ça. Mais de ce pas que nous sommes allés à Zarana, censurement et censurer médecine karabiso. Voilà. Donc nous avons ça merci parce que les Cambo ngana otikaka yango te. Na Brésil za raté, Côte d'Ivoire ya raté, na France partout quand il parle biso pona nini. Togo l'équipe son nini, Bénin l'équipe son nini. Quand biso tous à la bolo bana mo amike. Voilà. Alors que les Togolais, les missions, les admirants, les waouh, les Koffi, les Fali, les Ouira, donc, tu sais, on a tout ça là-bas, et on a aussi un ami Konzi. Pas changer notre déjà comme moi, on a censuré l'homme. Et puis, ça va ser l'office de bonnes mœurs. Parce que dans la France, tout est lié. Moi, l'organisme, il y avait moins 12, dans le film moins 10, et Zali. On a suivi. Voilà. Il faut faire beaucoup ça là, mais c'est là que les gens libres de travailler, de faire leur boulot. Ça c'est bien. Batou bakonti bazo kayo mais merci vraiment beaucoup. Quand je me dis là comme sous peine amko c'est ça rôle la pesa likambo go pass. Ouais biso to zarana bino. Ba producteur rebelle OK produire camerounais qui a produit ba yeba likambo go pass te car awa wana mona producteur mso surtout ka go pass mais c'est quoi ça? Et puis trop cher. Kilo wana to wana.
Merci beaucoup, merci beaucoup. Tout le bandé va bien si Kimbuta qui est Ezakaka. Kimbuta on a vie il y a grand frère nanga Yaya. Donc ça dit vraiment beta ba kati do ya bena Yaya ki vanda wana na vanda wana. Mais moni ba mi konzina biso mingi ba beta mo di banda pona ba conseiller afo. Omoni ça dit ya yibi na ele tipo bango ba koma kati na ba wenze na ba place. Bazo bisika ke zabo dem so ba teli banda. Aza sous gouverneur qui ça saté. Et je le salue parce que c'est un grand monsieur. Na kutana ki na gouverneur actuel. Ngobila Gentini na yebisa ngeli kama go pass. Atalinga Kofi vraiment ba ite ozala nango. La PC solution de tout ça ali kama go pass. Place azali ayebi. Pour na respect na ye na ko lo bango na TVT auto lo bana ngana ye. Mais bato ba otala biso na yo mo yeba que nga Kofi Olomide qui préoccupé nazali préoccupé par wana ba mi konzi ba bagage normal te moto sukoli olati o te valise na yo te comme en aéroport au bimisa à peu près $60 pour se foutre pour qu'on va voyager. Je vous le dis, gouverneur Ngobila ayoka kinga et puis aloba inanga maloba moko boya bien ya rassurant to pesa étant ngalande na droite la TV na le contenu il y a le solo na biso. Ça c'est bien dit. Kofi Olomide ozala depuis toujours na vie na Ojoski Kiambukuta oyo tant ozaki na Braza a utayi ko fêter 70 ans d'âge na 50 ans de carrière. Malheureusement ozaki na Kinshasa te. Et malheureusement pour l'événement ango na ebité Joski Kiambukuta papa wana asali trop azal légende azal icône na biso mais ben invité nyo surtout ya ba collègue na ye artiste et musicien ou abengisaki o bozaki na Kinshasa botikali kokende te donc là on a raison na être ko lobate on a place na bino mais ça quand même décevant parce que papa Joski o etikali ça ka to sepelisa ye c'est vie wana ndima nga ka loko mote na ka poto kwa na kinaka poto na njoto mike ba mwamba bunda pona nga sikoyo vie wana na nzemo na Ngobila yoki nzemo yo mto sali nzemo nga biwi vie to ko imba yo ole wana Josia ki étoile moya osakana te andima sans condition sans qu'on ait battu son appel sa vie wana ta 1000 francs belges nga sa vie na tanga kana investi ya oyo sebino na benga ga to sola na benga ga toto para na nzemo ni moko bo o toto ona lembi mituna tuna ya bato na lembi misapita ngonya sosoki na leki o na kodendela bango nzambe pona donc bien qui trouve dans toto moi donc on a besoin de na TV na le bakeno événement qui vient on a événement et vient depuis na et le ba vient tumba na mona batu mingi ba bima siko ba bana bia ba yembe vient tumba moi nzembo moi nini musupe ba yembe on pe na moi on dirait bébé sipe moi nzembo siko yo ngai na za ozela TV on a bela on a na yeba na la samunene na ye na ona sala coefficient boyebi donc Pablo wana le comment le bayaki tengala misanta conseil pour conscience na ya tranquille vis-à-vis ya bayaya papa wana omoni donc bato bayiko yo comprendre peut-être après wana za bango ngana loka koloba te za commenter bato bayaki ça va ou bayaki peut-être ça va quand ningi petit na shira que balikembe alobaka sur la petit bien mabe sur le petit peu mabe voilà scrabble sur le petit malamu sur le petit peu malamu vraiment Kofi Olomide to okenda na chité na bateau peut-être que vous avez son bandalité que courant ça là qui était courant zongi boye ba que Kofi Olomide c'est dimanche à Bengisi Bisonio surtout à partir de 20h déjà na pendant te mi quartier latin international dans le quartier latin veut dire na bao bomo na bango su mingi te na ba bibi na ba inter ba ye déjà bazalia na rotanga kombote poser tina te parce que bazango pe bali quartier latin à Pullman Hotel na chanteuse na biso moko ya Congo to kana ye ya quartier latin honorable Cindy Les Cœurs. Karine. Honorable Cindy Les Cœurs. Donc, ce dimanche à partir de 20h, na Pullman Hotel Tozalana. Alors, Kofi Olomide, tout solo la solo yo, il y a les qui na yopé, ou à cause la victime, il y a cybercriminalité, et hérité Watanabe. Si, na yoki ko na bagia. Oui, na invité ko lancer na tout no rotuni. Ko pese conseil nini, ko lancer net message nini na ba maman. Yo za muto abasi, yo za muto ba maman balinga ba yokelaka. Ozali yaya kondo lo ba ki oza kulutu, oza icône, oza boss. Lancez-moi message mon peut-être que conseil
na moment na ebité soka ça penza na moral pour remonter moral okoko lobele nini okoko pexer na lolenge nini na etendo yake bato so bazolanda biso ko filomité non non je préférer tout tika likamambo ekufa to continuer ko remuer ne balobara le couteau dans la plaie to tika ya pe malamu ta ngai ce conseil ko zana ko loba yali la précédé moni ebembe ya moto soki ozobima nano milinga c'est pas le moment donc likambo wana totika parce que plus toloba yango na émission plus ekozala kaka nga namoni ce n'est pas le moment tozala presse te tozwata na biso et puis tout ane ekoloba mais soki nga nazalaki na entourage personnel ya aleki na nga wana ndenge naloba na ye po moni nde nauti loba baconseiller bakosaka bamikonzi balider bapatron baboss mingi bayisa bango vérité te à un moment où je retourne, non, c'est bon, bien, bon, il y a un yo, si on a un zaï parmi bango, on a le banaye, à quand il s'est bateau balingaye, à quand ce bateau il basa la caisse en valeur, bateau bas sponsorisé, bami naye, famille naye, n'habite chose en la bana. À quoi vous allez na moment où il y a grandeur vis-à-vis na bango. Peut-être vis-à-vis, il y a ma maman en général. Et on les a fait, il y a conscience d'ailleurs. Si on a les gens, au moins, il y a des bateaux, il y a déjà, c'est la chose, il braza, il poto, il wapi. En tout cas, tout vraiment, excusez-moi, geste humain. Kaka moana, parce que moana m'était tombé la moto. Mais il y a un ordre après ça a été, ma communauté n'a pas droit au côté à monter dans le biga, mais je répète encore, bah conseil, bah tout bah l'entourage, la biso mini, bah conseil, biso bah leader, bah il a biso. Bon gars, il y a vraiment pas si pour l'instant la team de la banque. Mais peut-être il y a une sur la fin de la candidature, quand ça peut être n'engue voilà. C'est tout ce que moi je peux dire. Mais toi câblé était, tout tika ko m'a bien en ligne, ko télé mais là tout savoir là, tout tika no likambo pe kufa, malé mais bah tu peux pas bosser là là-bas, mémoire là-bas. Ça c'est bien dit. Alors bateau aux retour à la musicien te abino au lieu que mutasale le au moins ça li passe bino boso yemba na bino moi na mo konza akota kabolo côté to ebiti boyemba ki on peut hériter moi na fachi biso tout ba na fachi mais na ba bêtise trop c'est pelaté boyemba ba bloro ndenge wana ils ont besoin pour encourager le mal. Le 29 que fait l'omide frère na yo mususupe na ba passage à l'émission na ye alobara toujours wana kulutu wana na musique penza mutako ko boya yazate. Oui, rançon a c'est formidable. Ah, c'est formidable. Et alors on a lingi pour un nouvel album Moto Yambi na ya ouais rançon. Non, nous avons mon moto, boy, na mon la tindele ngai visuel quoi, pochette na moi tindanga devant micro moko boy. Numéro na ipena tindele nga numéro nga pena tindela ke pe ba blog to sola trop mais moi ba communication ya kana. Pour toi un problème. C'est formidable. C'est vraiment formidable l'obésalité. Donc, musique à Congo, il faut bongo. Il faut les Afrique et Nakaka. Donc, voilà. Nous allons faire routine dans mon bureau, il y a un PCD, nous allons faire un peu de Katiakar, et ça, on a peu manger. Mais ce qu'on a, il y a 3. Pour moi, je vais faire un peu de temps. Je vais continuer à